Bon, toutefois, au moni mukile landangai, mukile yoka, ba témoignage nenge lekaki, zalaki sur base à circonstances moko oela nga na vie. Évangéliste Claude Kabundu Alesa, on a bien accueilli ambassadeur donc il y a Jésus-Christ comme l'ambassade de la refuge. Donc mutunyo so yazana ba problème bazo lande soit na mboka so akimi na ambassade azwaka un peu sécurité. Lokola biso lelo toza na centre de réveil spirituel mutunyo so kozala na problème satanique diable azo linga bomaye, diable azo bundisa na makambo ebele ayo okima wapi okima na temple na centre de réveil spirituel et on tozo benga ambassade. Évangéliste Claude Kabundu Alesa aza moto yo azali na bonzambe bonzambe za katinaye et ba paramètres nyonso esalaki ke na koma na nzela na ye ezali kaka onzambe moko abongisaki. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandaka biso na 3W Congo France bandeko ya mesana kopesa biso confiance mingi na bisaka bino bo sabone na Congo France po yango nde site oyo epesaka bino makambu lelo tozana moko oyo apesa témoignage oyo ebangisa bato Corneille Choka sida ya mbongo oyo vimo babenga sida ya mbongo po ani sida ya mbongo abangisa bato apesa témoignage pa Kabundu Alesa ti lelo azo continuer na kati église wana o bazelaki bamonaki e ya bato be balukaye na pasi lo na moni sida mbongo na meka kosola na ye problème ya kopesa vision na ye kokende na église Kabundu Alesa bato be baboyaka bato be banimaka te me ya nima kokende kuna kotika oye ayebaka na kati ya motema na ye apesa ngo epa Kabundu Alesa. Bonjour. Bonjour. Corneille Choka sida ya mbongo. Pourquoi sida ya mbongo? Ah ouais, c'est bien moi Corneille Choka sida ya mbongo oyo mukile yebi. Sida mbongo ezana kaka sobriquet surnom oyo mukile meka ko pesa ngai. Ngola kombo na te loko ukota na bonzambe pa Kabundu Alesa. Bon, combo vraiment pour l'instant toza déjà bana na nzambe. Toza sous vraiment na mukilo to banda ko salela te. Bon, etikala comme référence. Etikala comme référence que ex sida ya mbongo na ko loba. Maintenant je suis maintenant frère Corneille Chota. Corneille Chota sida ya mbongo opesi ba biloko nyonso zalaki nango motivation ezalaki be église ezebele ya komona kaka kokende ko déposer ba biloko oyo ndo salela epa Kabundu Alesa. Bon, toutefois, au moni mukile landangai, mukile yoka, ba témoignage nenge lekaki, zalaki sur base à circonstances moko oela nga na vie, nde salaki ke non, afin que tolanda lelo nzela ya nzambe, babenga biso ba frère en Christ. Donc, zali kaka ba circonstances à vie parce que mondo na zalaki monde moko boye ya diable, to bande ko ivrer sous puissance ya diable. Et puis memenga kena koma na suka et par après ndenge lelo pena ko mona monena nzambe ya mbingai et puis par rapport ya ba échec musuna kutana kinango nde sala kena lukanzela nzambe. Nzela nzambe choix ya Kabundu Alesa uta la mutema na yo to mutamemaki. Bon, choix ya Kabundu Alesa omoni évangéliste Claude Kabundu Alesa on a bien accueilli ambassadeur donc il y a Jésus-Christ comme l'ambassade de la refuge. Donc mutunyo so yazana ba problème bazo lande soit na mboka so akimi na ambassade azwaka un peu sécurité. Lokola biso lelo toza na centre de réveil spirituel mutunyo so kozala na problème satanique diable azo linga bomaye, diable azo bundisa na makambo ebele ayo okima wapi okima na temple na centre de réveil spirituel et on tozo benga ambassade. Donc omoni évangéliste Claude Kabundu Alesa aza moto yo azali na bonzambe za katinaye et ba paramètres nyonso esalaki ke na koma na nzela na ye ezali kaka onzambe moko abongisaki ndeke na koma pa Kabundu Alesa pona zo alobiko ndenge pe na zo kimia lelo iko kimia est-ce que bilbatake ya kate bat babundisa ka te banzela moko ya kamsula na butu ya musuna nzelo tambolo moni mutabimeli o te loko moko boye to Kabundu Alesa longa ba demona. Oui, en tout cas, au cause tout dans la question, oui, aux a raison tout dans la question, au moni, cause là déjà moi en Nzambe, yeba ke ba attaque si la raté, ba attaque za ebele par rapport à ba témoignage yo na sala pour nous honorer mon ene na Nzambe, ko koisa diable, ko lakisa ke Nzambe za toujours suprême.
batake eza ebele parce que eza na bato mosusu bayaka mosusu kotala vie koobserve vie ya motu façon ndenge azalaki na bavie na ya kala ya kisi na vie ya lelo alandi bonzambe estce azovivre ndenge nini makambo eza ndenge nini eza na batake mosusu mpe motu mosusu akoya na mbongo apropose oyo enfin ke pour que non omeka mpe kodementir batémoignage oyo osalaki par rapport ya vie ya bonzambe oyo embrassé donc batake eza na bandenge ebele mais par rapport na ngai Corneille Chota oyebi ex sida mbongo en tout cas nazala déterminé toujours ya kolanda nzambe ya papa na ngai père spirituel na ngai Claude Kabundu Walesa omoni na mokili nakoloba nini na mokili nakoloba qu'il faut avoir d'abord un père biologique il faut avoir aussi un père spirituel donc ngai na décidé na ngai que père spirituel ngai ezali évangéliste Claude Kabundu Walesa qui neige qui pleuve au toza ezali 2019 toza na début 2019 naza ko rassurer bateau population mondiale partout Europe partout Amérique partout na Afrique nyonso ngai yo frère na bino Corneille Chota sida ya mbongo ex sida ya mbongo nazo yebisa bino parce qu'il y a une dame là benganga l'autre fois lobi mais papa Corneille ndenge nini ozomona na te ozoyokana te boye bengana na téléphone ya mutu moko ya frère moko bon naloba ke nazali so lingo mona ngai adresse eza moko ezali juste na beau marché na église na biso na Bokango DC5 et pas iwapi oyo tozali kokamba mais pas ya les visionnaires Claude évangéliste Claude Kabundu Walesa donc une déplace au komonanga ou soit bato musunde bazoluka ngai partout pas me kotuna nga ba question en profondeur pour que ba comprendre o nazalaki avant na o na komi lelo abatebele pe bandozela ke o binisa ba des annonces lokuta batebele bazelaki babi Corneille Chota sida ya mbongo wanza est-ce que kombo zalaki wana ya kala bandozela baloba alobene mamba lokuta bato musuba ya mbolo bano tokosaki na biso mais ti lelo ozosila te ozaka toujours pour être muso apesi ba témoignage bongo au monde n'a pas quoi mais yo toujours aussi la te eza que prière mte baptiser sous mbongo tonde bon omoni ngai kokutana na ngana évangéliste Claude Kabundu Walesa l'évangéliste mondial mon père spirituel en tout cas na pambolé na place azali nzambe ya pambola ye nzambe ya batelelanga papa wana parce que yende vraiment za papa na ngai omoni soko landi nzambe na ndenga bosolo makamba mukilezaka na deux principes esengaka tokota lokolo la libanda lokolo na kati donc il faut s'adhérer une fois pour tout donc toute fangai tant on a embrassé nzela ya nzambe na pesi confiance na nganya sur nzambe j'ai donné toute ma confiance à Dieu nzambe alola nzambe asali kolona c'est Jésus de Nazareth na ebisi nzambe ndenge na pesi confiance pas na yo yondo salanga yondo sala nyonso o nyonso na landa ke zalaki ba parcours enfin que pona komona monene na yo nzamba meka ke mpe kokotisa kimia katikati na ngai eliko na bando senga mingi nzambe na prière ezaleka kati otenga ndozela mkono yoka témoignage na ndozela sida na mona ota mwana la gomme na ndozelo mono kondi na ndozelo mono na mutuka te mais na kutio toujours santé na kutio mande fa bien tentira bien mutuka chic ebangisinga bon en tout cas pas ce que zala nango toko zana ba période moko pe ba période de lekaka zala ba période ya je pense que bana nzambe nde baye barango tozana ba période mususu mari mususu pa yembango ba vallée ya baka ba période ya brisement oui ba pe nzembo wana oui naza je suis maintenant naza vraiment mosal nzambe naza déjà mosal nzambe quand même naza mutu moko te que non ce qui ndeni non naza déjà frère en Christ secret na ngai eza d'abord na ebisio fermeté na makambo nzambe et na kota na makambo nzambe pona ko embrasser soit ma muso mokilité na kota vraiment na makambo nzambe pona vie na nga mobimba tel que na lobaki on a ba témoignage ndomo na senga nzamba pesanga toujours kimia na kimia on a toujours ndomoni nazozala nango et puis na conseil mingo papa na biso Claude Kabundu Walesa pesa biso ya liboso ezaka nzambe na pesa nyonso nzambe na pesa nyonso tomona Kabundu Walesa awa balisi bato baboya ngo ebele bato basela ngo mission andeni na balisi mbala mukuse na mwasa mulai mwasa zolela kaka ye wana ayela bimisi sida mbongo petiki bakisi na ye tout ensemble des olekana bato nyonso babeta kombo ya Kabundu Walesa mabe lokuta oboye mususu boye yokolo bana bato ndetini bon omoni
une chose est vraie que bato bako comprendre na mokili ase ezaka ke babambaka libanga toujours na mango eza côté là mango eza côté là ndio babambaka libanga omoni même si diable alinga ko attaquer toujours muto aza na promesse mwana ne laka muto aza na mapamboli muto aza na bénédiction muto aza na étoile ndesika diable alinga ko bundisa omoni lelo yo ba frère en Christ to ba pasteur ya monde bazo comprendre ndete qui est Kabundi Walesa omoni Kabundi Walesa baza batu oyo yo nzambe ayaka kobimisa soka moni mukili na ye komo ukende na kokufa mukili komo ukende na kokoso nzamba tali alobi te nakoko tombola nani pour que non azongisa kondima katati na mitema ya batu ndo moni nzamba ya kotelemisa l'évangéliste Claude Kabundi Walesa aye na message unique ya koyebisa bana na nzambe ke bo banga nzambe bozongisa nzambe kati na mitema na bino ba enyaso babungisaki nzambe parce que zana ba pasteur rebelle azotanga komba Jésus Christ mais osala kindumba nazana ba bar osala ba ambiance osala ba n'importe quoi azako eskoka zokosa osala mamwe belebele ndo moni nzamba okima walobi mais ebele bazolia na kombo na ngai ebele bazotanga kombo na ngai mais baza basali na ngai te alobi Claude Kabundi Walesa kende sala musala même si pas aujourd'hui dans les jours à venir, tu vas comprendre que l'évangéliste Claude Kabundi Walesa a envoyé de Dieu au Nzamba Tindi enfin que Azoua Batumabe Bakoma Batumalamu. Pour mon Nzambe, tango ayana mukilasi, Nzamba ela Batumalamu te, Nzamba ela ki Batumabe. Batumabe po Bakoma Batumalamu. Netinga na kuma batumala mutum banga pe bagi na ba banga aspect affaire aspect boy ba msoro banga pe bagi ba banga affaire fashion boy on tala bagi atali fashion atali aspect frère appelle ça témoignage fashion aspect bozo ba komba Kabundi Walesa na koma nzambe non omoni o ngana koloba kozala fashion kozala propre to kozala boy nini bag ezalango esthétique ezaka lokola montre lokola téléphone batu babanga na bangote aspect pesa bon ezakati na bonzambe omoni nzambe soko sengie nyonso aopesa yo mengelo ka mutu na senga nzambe ezaka kimia na binzambe lokola ngayo longola nga déjà na monde molili lelo na mona monene na yo na pusana pembe na yo pesa nga kimia na kati na kosenga kimia ndo moni ke nzamba azobongisa ngai moko ndozo mona msusunde na zabo ndingo solo bawana ezaka grâce ya nzambe ezelo musote attaque bandi kuna maître na yo yebi bokabwana maître ndenga mabe maître na bimisa ba secret mo boye yo mo yebi maître nde bobebana wazaka maître bon omoni o nakoloba naza awa pona osala publicité nzambe pona koyebisa bato ke Jésus Christ aza Seigneur et Sauveur mo po maître na l'écran na TV loba bon omoni ba makambo wana eza nango nécessaire ta kolobango omoni le sali est individuel na ebisa déjà bato na répondre déjà bato mingi balandanga na be mission na meka ko expliquer bato ke non le sali est individuel omoni ngai naza mutu moko boye soki nazui même si quatre langa to nazui détermination eloko moko bona landango tina suka même si biso to verna mo pourquoi banganga pourquoi ba magicien to mona ba grand magicien du monde suka baya pembe na nzambe donc cela veut dire nzambe nde suka nzambe de final donc ngai na landi nzambe pour ne pas que nazonga sima ngana landi nzambe enfin que pour azali nzambe ya mukila nzambe akeli ngai na yebi ke vi na ngai po ezala malamu fona azala na nzambe pona bénéficier un jour bokonza likolo omoni ba matérialiste bazake belé emsa landi nzambe na intérêt pour les locaux moko pour les locaux moko d'intérêt moko boy donc moni ba makamse zokoma bongo mais inutile d'en parler juste na lobela o itali makamba nzambe na ebike bato be batu na nga ba question na belé nazo ba question na mais pas bato commander nini ba ko nde nini yo boyo to moni oza toujours persévérant na makamba nzambe oui je peux le dire na ko lobango lelo ke na kamwa nga baka une semaine après to zonga na biso nde to zala ka accident non allez kangi terrasse kao mais toujours na kuto na aspect na kamwe ouais eza na kaka grâce à nzambe na lingna zala boye nzambe na lingna zala boye vraiment bato ba s'étonner na bangote
s'étonner et ça dans quatre bonzambé ou nous faisons la pose soit ameka on peut contacter nga afin que pour qu'il y ait réponse mususu na ma o nga na lobité et ça dans cas que non mon numéro est plus 243 89 77 62 450 plus 243 plus 243 90 623 89 91. Donc, le numéro on a répété à Orange, vous allez plus 243 89 77 62 450 à la fin. Donc, Facebook, on a un côté Corneille Chota, on directement. On atteindra directement dans Facebook, très bien. Donc, on a un Nzambe, où ils allaient 2019 en tout cas, ils allaient à Nemoro Boye, tout espérer. Moni évangéliste Claude Kabundo Walesa, na makambozo le cas sur terrain, où est allé maramuna biso yamboka quand même, azalaki na message à une église, après le monde entier landa kiango, où Nzamba talisa qui est. Ça fait bilo union sauvement où les arabes mo yebike où union sur na pesa où et l'eau mon côté ya. Jour où tout ça témoignage au déposa babilo kono union sur qui sondo salela. Na butu réaction moi ça mate le kaka bundu walesa sambela kapo na yo mam nyonso mit katana ko batbaye banzamba ka bundu walesa sala wana centre de réveil ezali na benga ngolo ko la centre de Bethesda ezali espace de Bethesda dans so chema kolo wana quelque chose alaki na milimo ndeni quelque chose na ba attaque ndeni on a déjà guérison pour kuna na kati église na centre de réveil kitsa pamba ovande ko eko bikisa yo oko rattraper guérison kana kitsa pamba presque au vendre on effet ka aux akondima na au vendre na kit ozupe guérison soit toujours solution likamoko ya kinango donc on est allé église na biso ezali esika nzamba zo se manifester zo sala ba merveille na ye monde entier donc en tout cas on a kolobesa ke bana na nzambe bana ya mokili mo monde entier. Junior arabe na question moto kabwana biso na tuna depo bongola motema kombele batakisi oyo meme pa kabundu alesa ba bongoli motema. En tout cas Kobongola nanga motema je pense que et sungi batebele monde entier bolanda ngai botala na kolongola chapeau na respect na bino na manette ngai yo ngai frère na bino Corneille te lo moko te zaka kati bonzambe kolanda na ndenga solo quoi. En tout cas ngai frère na bino yo bozomona ngai lelo moto na nzambe Corneille Chota Sida Mbongo. Nazali ko confirmer monde entier, nazali toujours moi na centre de réveil spirituel, moi na oya za toujours na makolo ya papa na ye, quand il lobe na bino que non na kata mokilifo zala na papa biologique et puis ozala na papa spirituel. Donc papa spirituel nazali évangéliste Claude Kabundo Walesa. Naza toujours pembeni ya papa, naza toujours ko apprendre ezali bonzambe et lobi boko comprendre oyo yo tina nini na salaki pembeni ya nzambe. Omoni ko poussa na pembeni na nzambe lelo yo nzamba za toujours nzambe ya ba surprise nzamba za toujours nzambe ya merveille nzamba tikara bana na été ndenge na yebiki na za toujours pembeni na nzambe. En tout cas nzamba osala toujours grâce kana vie na ngai ndenge na linga kozala nzamba kopesa ngai yango eloko na koloba na batu yango na mais mingi na loba ke non faux total na royaume de Dieu pour ya mokili nyonso koleka mbongo siku ya mokili soki contact batu ba roza pena ba kiss musu ba vanda na poto robenga ope kabundu alesa sambela pona. Bon, le numéro dans contact est toujours répétant où ils plus 243 89 77 62 450. Moussou Ezali plus 243 90 623 89 91. Bon, adresse précise n'a pas besoin rapidement. Ils ont un beau marché. Dans quatre églises, na biso centre de réveil spirituel. Ils ont un beau Kango 205. Juste un beau marché. Moi, des personnes comme dédicace, Batubaza et Belé, Europe, Mobimba, Amérique, n'a pas si binomboté, n'a pas si parents n'angamboté, camarade n'anganyonso, n'a pas aussi mon ami personnel, Christian Otani, Mbote, n'a pas si Bamasananga, Papi Mbenga, Papa Love, Bambote, n'a pas si Patou, Masananga, Patou. Patou Sitou na Belgique. Ah, Masananga na Belgique. Na pesi Mbote Patou, na pesi Patrick Mboui Mbote na France, na pesi Baba Tanti Nangai na France, la Belge, je te salue, je salue tout le monde, je salue mon oncle na Allemagne, Mosquito, je salue aussi mon tonton Sébastien
na Hollande, na pesi vraiment nous sommes à na Suède, partout monde entier, na pesi binombote, naza toujours na boko ya papa nanga Claude Kabundu Walesa, l'évangéliste mondial, mon toza na message à Jésus-Christ na kati ya mokili ase. En tout cas, bon meka mpe koyoka ye, so na bomoni ke ba makambo na mino zo simbate, nzamba bozo benga nzambe ya, azo kitata zo salate. En tout cas, bo hésiter te boya na centre de réveil spirituel na bon marché, oui quand même pas évangéliste mondial Claude Kabundu Walesa bo za de suite. Bozala de cité junior arabe to comme na biso na suka mutu moko na betelo ko moka suka na tuna sida mbongo kone choka na tuna yo na ebisa yo. Ils ont des personnes montées au yebi bazan ba griko ko benga bon na TVA aussi bango yo mutu boya kanango kabunole so sali su yo mutu botengi ba kombo na ba. Bato bazana ba kisi. Omoni te omoni que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ezal baza ebele so na mina ndo tangawa liste ko zala mpe mulai. Mais on liste bazali o ngana koloba ke bato nyonso mokilo mobimba Corneille Chota sida ya mbongo yeyo nazo confirmer bino nazo reconfirmer bino ke lobiko ezaka epai na Nzambe bomengo ezaka epai na Nzambe parce que la Bible on dit que non l'or et l'argent appartient à Jésus-Christ mbongo or biloko nyonso lukaka o ko kende ko consulter temple bo ko consulter maison bo site boy pendant ko mbongo Jésus-Christ appelle ça nyonso so lo kinzambo ozwa solution ya ona benga batu nyonso bolanda exemple na ngai yo frère na bino Corneille Chota na landi nzela Nzambe lobi bomona nazo teya lobi bomona nazo panza sango malamu parce que Nzamba azali mo merveilleux parce que Nzamba azali malamu pona biso donc na benga batu nyonso tolanda kanzela Nzambe lobi ko ezaka na Nzambe nzela musote. Merci beaucoup lobi ko ezana nzela Nzambe lobi ko ezana nzela ya mutu mususu te Corneille Choka ye o azaki na bakisi o abato ko zwa déposer bakisi na ye na église ya pasteur na biso Kabundu Walesa o bomoni ba minonga ke zo sala mebele bomoni libala pe otako leke ko tsaki moi discussion internet bat ba lobeli ah mo sa zolela mobala zolo baboye bon ezali ke soki miracle do sama ming na église wana ba préférant na ba église wana ngama na pesi pasteur na biso Kabundu Walesa mbote nga pende tinga bona mona nga ah c'est na nga nzela ya Kabundu Walesa na pesi papa mambote merci ningo do sala ba miracle merci zolo ngola bato ya kisi ba no ba kisi bazo déposer ba kisi na bango bazo koma ya Nzambe vraiment eza eloko mo evani kati na yo ozo koti sango pa batakisi ba kisi zo sila bongo ndezalaka Sarah Ramazani mbote na yo na robo santé Alain de BCBG na robo santé malolo risa Congoli ya mame milinze mamonte ma tous pepele ya mbeto na zo ba vejo famille Jo Batantu Jo Batantu bodi Batantu vraiment na pesi mbote na kata state bo consommer min Congo France po yango merci d'Europe junior arabe ndenge zala kaka pasteur wa bunolesa na pesi mbote ciao Congo France